ba jeune yana bateki bo PD na nzela, ba jeune wana bateki bo kisi na nzela. Detingana na noko boye na tonto liganda za boye munene ga boye akoma siko ya akoma siko PD. Na oza toujours noko ngana oza noko yaya kande na za mo mère ndo za no vrai chéri boye ngasiko na komi na rayo yaya koya na ele star après quelques mikolo boyo spectacle na Mayalos Gérard Taliabi basien bazalia na pesa charge pas nani c'est de mekana lo mobo na meke lo kona bwingingo. Bonjour très chers abonnés de Mosakoli Chako TV, content de vous retrouver encore pour notre nouveau numéro de notre émission au Bolingara Mingue Zara toujours wana pour vous faire plaisir. Donc abonnez-vous massivement si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment, je vous invite de vous abonner massivement pour ne rien rater na chaîne chaîne moko éducative, chaîne moko chrétienne. Il y a un message moko important pour nous édifier, pour nous conseiller peuple. Donc merci à vous Binot Bolanda Kabiso. Comme toujours, beaucoup constaté que je déchaise. Donc non, il y a invité moko un peu spécial au Toko Solanaye Mingi as artiste comédien. Donc Toko vraiment temps il y a que développer ma solo Mingi Naye. Un grand bonjour à mon boss Babi, papa Michel Chako, na maman Julie, donc Bambote Nabino Ouskabozwami, donc Sabino Mawaplein, donc un grand bonjour aussi à mon caméraman. Donc je passe derrière la caméra pour dire un grand bonjour à Eli, et là je vois H3, donc Bambote Nabino, réalisateur Moro Yamalam, donc un grand bonjour à vous. Donc on est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc déjà je vais accueillir mon invité, ça déjà entré naïe, na kombo ya CD en couleur, avec qui on va beaucoup partager tout cela vraiment moi Mingi. Donc je me lève pour l'accueillir déjà. Bonjour. Ouais. Tu peux t'asseoir? Merci. Ok. Je suis déjà là avec mon invité, Ndebozo Monakaka, artiste CD en couleur. Tout cela vraiment, il y a trop CD. Comment la santé? Ouais, vraiment. Bonjour. Par la grâce de Dieu, donc santé qui toko. La vie vraiment ça évolue, les affaires, monde d'artiste na binora ndenge zalara. Mon maison qui est bien. Donc tout pepele. Ngolo Nzambera. Très contente au yamba ana Mosakoli Chako TV, babi chaîne na innovation, chaîne oeza na makam vraiment. Un grand bonjour à Gaël Souele babi Gaga. Yenem ta simbi makam na minute là je vois Dorsia Ambala Poulga. Un plat midi baila babi moi c'est Pembe. Donc un grand bonjour à vous. CD to sola moi mingi ba news ça non ni na monde na binono ya artiste na vie artistique ba projet ba news ya 2021. Vraiment merci pour la parole. Se présenter d'abord ngai bongo CD en couleur, autrement dit Nzeta Makema basala nango makala te. Sans oublier na bengare mon producteur privé, mon colonel Braddock, mon colonel Bradampungu na kati ya Italie, dans les Anglais de Hello ya Tongo, mon colonel Braddock Bradampungu, na kati ya Italie, les Anglais de Hello ya Tongo. Vraiment news ezaka ke non to ti ko lenga ba 2020 bino mo bomonaki. Les autres en 2021, toujours continuer toujours comme ça en chemin ensemble. Donc, on a bien, nous sommes bien. Na bo santé bambote belé na mon patron, Jérémy Matondo, patron nanga bambote belé donc façon moi bon. Merci beaucoup. C'est dans couleur. Maintenant position na yo na monde artistique, maintenant groupe na yo sa carrière na yo solo na groupe na yo ou soit toujours kaka na groupe moko quelqu'un. Te nga c'est dans couleur na commune matango ça non carrière yanga moroté na ça non carrière na groupe bato et ça ka ke non minute c'est dans couleur ça na les stars 2021 au c'est dans couleur ça na les stars les stars on a ba capacité vraiment te ya ça la groupe na yo moko te ba capacité eza na ngopé mais moment na est-ce que communauté pour capacité ko za na ngona minute moi $20 na bengi papeli yaka na caméra age disons monter toke to sali ba capacité za mais skonde moment elle ga moi $20 na rozwa. Oh, bah, on pas pelvina la poulga, ma yorampa, oh, ma colonel Braddock Bradampungu, on langai, donc vaut mieux, na somme la body, qui n'a pas mouvement, mais ça mouvement a passé, tika. Mais tout moi, jeune peu le coup là, ça la peut ici déjà ma solo, donc pourquoi est-ce que vous avez une chose qui semble un peu difficile? Non, problème est que jeune a besoin de pressé. Ah bon? Moni,
na vie ça la même maison mona na isa pressé te ba msupe to moni pe ke ba vani ti pe masolo asali pe moi groupe na ye ezo leka pe na ba chaîne bazo landama est-ce que pas passer dans couleur pas vani sa masolo banda yo botama tsokoma bo mona na ebembe ya ndundu bando botama ndo zabo mona na ebembe ya ndundu omona de ndundu akoko omona de yake no nini su keno ndundu aliboma po nini bandundu balinga mama kamba kisi te biso ba jeune lelo tolingi naza na téléphone na bien biso ba jeune lelo tolingi tango leka na nzobi ngo c'est dans couleur wana monike non nga vraiment biso ba jeune olingi tango leka na bo koke na bar o dépasser ba mona ke non o sa musama longa ya mo lelo ko ba jeune belé ba mo bela maboma vie apprécier ngana na apprécier te et pas présent dans Géry Matondo on se retrouver. Donc pour le moment on a un groupe il y a président Géry. Si pour le moment on travaille à l'Estade de Géry. On travaille pas patron dans Géry Matondo muto azo sala nga cédé en couleur. Muto azo pesa nga charge na 2021 donc na habité. Donc merci beaucoup mais nazongi moi sima na kotolo bikele ba jeune ba kuma olinga asimo moi kisi asala moi téléphone a bien donc pour na yo vie artistique pour ça la succès vraiment na Congo yeba na force la na kisi donc boye simba théâtre donc ezaka kisi bato ba o bazo cartonner na seke ba sima moi likasa soki lelo oyo nga cédé en couleur na simba kisi ta musolinga oyamba na émission na hotel ngana na succès makasi pe ngana yebo centimituka uma danser telemi awa mais na ina nini na makolo kande na zabu po anikisi ati ba jeune yana bateki bo PD na nzela ba jeune wana bateki bo kisi na nzela ba jeune yana bateki bo vimo boye azara okindeti ngana na noko boye na tonto liganda zabu munene ga boye akomasko ya akomasko PD mais toyebi na artiste non na comédie ezalaka nango ki PD ya scène bozo sala to mona artiste na biso ba briefi ba sala na ba makam na bango pe na scène banada ba Mike la Dichette déjà qui je dis un grand bonjour ba banda pe na ki PD za nango ba scène mais ça ba réalité ta comment pour na répondre aux questions na longoli chapeau d'abord na saluer mon yena bengaka mon patron pour lui moi na Lion aza Lion da wana patron ya patron na ngai mon président Mike la Dichesse ba mbote belé na poto Moni président Mike la Dichesse na kina tebele PD. Vous comprenez? PD c'est leur rôle n'enga jouer là. Mais na parler à sa papa bana, à sa peine à moi si. Donc à kinda rapé musala. Mais oya biso a lelo ba komo memagibo. À part notre tante Linda Brufi la merveille. Brufi la merveille mazara donc noko na n'enga parler sa peine à libota na ya moi si na bana yi. Mais ba misus ba komo mema donc PD vraiment na n'enga vraiment dans longole ngo scène ngo mema petit partout. Ah banani wa te natanga koma bona fula bango tasko ba PD ba ebele na mboko natangi komba briefer la merveille natangi na kombo ya président Mike la Dichesse ngana pesa ko exemple ya 3 non yo longoli kana pesi yo président déjà Master Nada Mike la Dichesse na président Briefi donc ce que yo longoli mi balé c'est que atikala na za makambo c'est que za makambo donc président Nada pas beta makambo selon na mukili oyo pesa biso tolinga te azalokola sujet de prière na biso kombo na ye ezaka ke non asa musala nda sala ngo na set esuka na sala mema ngo na kibosolo te ponga na yebeli pas président Caleb nga nebe pas président Caleb azaka ko jouer normal na dernière minute okomi na yo par rapport tala lelo mo mema pe libanda mais mso lobi kiza moni mutanga bandaka déjà carrière na ye succès on tongo zoya ba jaloux bazala toujours pour nous faire ramasser ba les ondes du monde bongo siko soki ba jaloux bazalaka so ba jaloux bazalaka pourquoi pas attendre président Mike la Dichesse ba jaloux bazalaka te c'est que président la Dichesse asala ngo bien te ka ba on dit to asala ngo bien pour président Mike la Dichesse ndazana anoko papa na bana Briefi la merveille anoko papa na bana c'est toi jaloux na bango te tous aka jaloux na yo po ezandeka que no film sa artiste comédien vous comprenez tant bon et comme que papa jouera tonalité atambola na nzela abanda atambola na biloko na bango pa jouera papa ya tonalité il faut jouer normal ezaka que notre appelle son rôle mo bo sala boy ezateka do bana comme sango ba lolenge mo soki gravité ça normal ngalelo c'est dans couleur ya mbinga na 2021 première émission na saino yango na makolo deuxième émission mo na mutuka pe na siro que non mon colonel Brad Mpungu akotika ngate mon colonel Brad Mpungu na kati ya Italie akotala nga les anglais de yolo
yo moko monaka wana ye po simbaka kisi parce que lobi que lo de nos jours ba jeune ba komi à monde na ba artiste po tambola na mutuka po simba téléphone na bien komi ka kisi donc yo poza sire biso de que kisi makasi aussi biso mitukeza oui fona simba kisi na simba vraiment grand maman na kisi ya makasi pe kisi ane polaka te pe kotikalaka kopola te pe yende azana ato yelinga na buta to yelinga na moya to yelinga ernyes azala na ngaka toujours nga simba de kisi président nga Jérémy Matonda simbisa biso kisi biso chaque jeudi tokenda ngombe tendance ko bondela alaksa biso ka kisi moko yemei nzambe président biso Jérémy Matonda alaksa biso ka kisi moko nzambe on a bika no 2021 o nzambe otika ngati akota likambo nanga na otambola na mutuka pe alaksa ke no ya bango ba otambola na ngwana eza ya kisi epola ozo comprendre ngai na osoma mutuka na 2021 nzambe otika ngati kisi nanga na simba ngwana pa nzambe pe na sambelaka ngana chrétien pour la napona l'oxoté. Ok, merci beaucoup. On est là avec notre invité, CD en couleur, Kandetezo Solola. Donc, pour faire plaisir à mon boss, Babi Pasteur Chako, Bambo Teno Bisiko Zouami. Donc, Tansi Touré, Olivia Essombe, grande sœur propre, Niven Koumou, Niva Chic. Donc, Nadine Poutou, Nadia de Presto, Bambo Teno Bisiko Zouami. On est là avec CD en couleur. CD, Nayoke Bisinga pour les mots qui ont évolué na groupe les stars et président Jerry, donc les choses évoluent là-bas comment parce que tout le monde est dans groupe la maman comme Madelo s'est retrouvé na il y a président Balosongo pardon maintenant ce qu'on commune à Jerry la différence est Zali les choses évoluent comment là-bas par rapport à Esika Outa qui avant vraiment et l'autre ça on bien pour président nga Jerry Matonda lingate so na ke mission mo boto tanga ba kombo mo bo so ndenge kama bat po yo tuninga question lena on répondre ngo bato bakasa wanga na fingi mamba losomo o fingi ndeni avec président izandeka ke non c'est dans couleur alongwa kuna c'est dans couleur na longwa na nga kuna pona mona makambo etambola malamu ti mais ça na bato supeta ba talo ba mona déjà bato ba yebaki et pas maman balio sombo donc ba mona déjà image wana yango ce ko comme pas gérer faut éclaircir biso so si maman ndam fait rego la uta auta maison mère tant longwa maison ma kende wapi ah bayambaki ete eske na quartier la tekuna bisa yeno lokwa yo uti na maison mais photo banda finela ko 12 ok banda zala na erat ezapeka ndemo bato boyebele ngai na la mama na za suna la mama te na komisiko na lesta talaka na longe na la na ena le 2021 de libanga donc séparation wana déjà na groupe la maman ils allaient qui déjà bien dans le bon de se décider au Kenya déjà des za ngo bien te na ndé o bosco ezaki bien te na sens que no toyokani te ngana ko linga te no samusa place mobwe ngane nazana na libota na ya baleki naza pe na bandeko na ngai pe problème ezape ke non bon moi na bisa sala tete to bengai allo CD to ana posa ta musu $50 mobwe na bisa ezati bon yeme yo sala ka tete pourquoi le la kaka pour sala tete le la pour ani poto travailler place o wa fongolela biso mitema te ce qu'on a ye place on a senti que non espace ka so ya combien de mois na sali mère yesongo walokotinga na mboka na ngai ngai yo na PC le côté saison nga 2021 saison c'est dans couleur donc vraiment na groupe à président Jerry aussi retrouvé dans maramba bien vraiment donc et ça l'autre que moi marche en arrière moi ba souvenir moi ya la maman quand ndenge ça la resco évoluer yo manda zana aende kolongola ngonda yo longola nga ba idée wana ya mabenyo sina zaki na ngona vie ba idée mabia on peut bisa biso pété mais nga na tiki théâtre pendant 3 ans avant na palais na kanda théâtre nga na banda olekana na TVT pendant 3 talaka artiste comédien pendant 3 ans olekana na TVT nga CD na vana nga na palais nde président nga Jérémy Matonda CD yo a soda yo a guerrier vana na palais te ya kana les stars ko ya na les stars après quelques mikolobo spectacle na Mayalos Gérard Talia bi basien bazalia wa na pesa charge pas nani CD mekana lo mobo na mekelo ko na bwingingo na Mayalos nde zana na ebito botalaki ba image bozalaki pe na Mayalos nga président nga Gérard fongola nga mutema CD zwa na binisa bale nga ba one man show na konta lista nga na salango akipate ko aza mutasika jamais to ko fula ebu a partir wana nde relation nga yaki na mon boss mon colonel Glada Mpunga ba lobi mon colonel Brada Mpungu dona kata Italie père bambote belé yo yango les anglais de lo atongo nde relation yaki na nga na ye na moko mukomsu na vandi numéro mo ebengai code ya Italie
Oh nani yango abosa no allo. Ah c'est dans couleur artiste. Mutapesi nga numéro na au président Jerry Matondo. Na tuni excuse za nani? O ezanga mon colonel Braddock, Brada Mpungu na kati ya Italie. Muta Italie zo benga nga c'est dans couleur. Ya pardon na ampia kana na mbongo te me teloka mo $200 mo boy esungu pona bilo ya mike. Taka swa tine lo code ya 19h. Lalat. Butu na mona butu komelanga mukuse. 5 nga wana ngena dia na agence liboso mo yatanga komba agence yango ezati. Leka ba ofongola muta liboso nga. Na kina zimbongo. Premier jour na vana na kapela. Na omela masanga bi ongako. O mayandi mosi na nzemo bi mbo dollar yango elonga asala ki CD. Donc pona olaksaka ke non mo ba avantage ezali. Place malamba yeba ngo de ana itamboleli kaka. Lora na otambola malamu na président na ngai donc yona bisi bana poto ke non 2021 sila nga c'est dans couleur na otambola na mutuka. Nana kondima. D'accord, merci beaucoup, c'est en couleur. Merci Nabana Poto, merci na Clova de Panama, Azota la Bisso depuis Paris, donc Bambote na Obisco Zwami. On est là avec c'est en couleur, CD, maintenant aux un groupe il y a géré, mais ma cambezo évolue bien pour le moment. Lobby toro ka soute que c'est en couleur azuba lakin moi wepe sali ke alongwa pe susu ke pe na ndenga mabende ngo biso ke longwa pe na la mama na ndenga mabe. Non, problème ezaka ke non. Omoni Nicodème, tant alongwa ke pa faire, aye maison mère, ou rapese maman nzembo. Tant bercé alongwa ke pa nani et pas faire, aye maison mère, maman apese nzembo. Banimate bazaka na bayimaki ndeni yaye kamba mosika, bapesa ebwe, ba obakende bakendaki. Lelo bercé za la lisu na maison mère te. Mais Nicodème azali. Ezaka eno pona kotalisa. Na mukili to bazaka mabete. Nga na beti 6 ans pa mamba lo somona lala na salon. Mais na beti na l'Estar soki ka moi pas même ata inane kamite na koksa inane na komo futela ndako ka chambre salon. Siko muta bongo to zaka na batu ya to loba mabe batongo to linga ezala ka ndeni. Toka na ngwe ya ndeni ponde tinga na travailler a mutu. Batela biso répéter banda 9h. Nga jamais na ko linga na 10h pona beti ba chef na nga libakuti. Fona ya ka avant po esala bango bien na mutema. Président azoloba yo za acteur faut vana mupanzi so président si soloba yo lobby président azoloba yo na répétition aussi téléphone au sel Android bien au comme fina pour les président loba ebeta président libaku ce que le quoi ngana ba principe art ba principe théâtre faut na répéter to banda 9 ngana ya répéter 8h na tanga tournage na vana na kwena ngana osola mutu te tanga pose te na simba téléphone ngati. Pour nous éviter ma bé ou les armes bé pour les leaders et la ngaïté. Qu'est-ce qu'on a pas discipline à temps aux on a les gérer les gens qu'on a payé dans groupe la maman. Bien que ton aïe manze mamboué, kasi ba pesa biso diza de pouvoir à buzoba, kasi na wenda mushima ba yebara. Talara bil, abi we ra pesa ra diza de pouvoir à buzoba. Ngana la mama, na zaye caméraman, acteur, réalisateur, assistant montage ngam na ngenotika ba CD na chaîne. Na koya répétition boué. Nathalie ka bayande ba répéter moi ke minute bana bimi na kiei e fe na osala relo kwana lo lendo lingela tangai ngami keba ngana artiste na pona musa théâtre na tina fona zwa vie na théâtre ndesko na komona ba 10 ans de pouvoir apesa ngana ya buzoba nina longwa nanga ya buzoba 10 ans de pouvoir ya buzoba yango na yena nga leo sko na lesta na soda mulongo so ke non présent nga vanda allez bino no spoya mbangu ba to yewana c'est de tema ki otema moyi nga wana eza groupe a présent na nga ngane mna yake yete mta yake pana ngane mna yake pana ye na oyo kelela ye yango lelo na wafanda na nga wana. Merci beaucoup, c'est d'un couleur mais na ingna zonga moi mukena sima par rapport à bobi tibiso parce que na monde il y a théâtre mais comme belé surtout chez vous les jeunes au monde a lobby boy c'est d'un couleur pas celle sur moi sex tap moi bp et panzani monde entier hein. Moi peu lobby yo ana peu kotipe monde ngondo lo bagana baninga showbiz monde qui PD donc tout ça tombe après maman est passé dans couleur parce que lobby que de l'autre pour renir au ça la pena groupe na yo au simba kisi lo bagango so bi théâtre c'est là et marsana kisi donc si ko le lopel soto soto moni le que c'est dans couleur pas koti marambo showbiz à côté tout monde est na sex tap donc to kamote pona showbiz na kondana bango te problème ezani yana nzembo mobwe na tele ya papa Wemba wangana na mukie ayemba de asoki showbiz ko yakaka la longue to longo wana
bino ba journaliste showbiz a passe bomona ezalaka ya ba artiste comédien parce que soto memi on a monde ba pasteur raisonner yo a pasteur on a nombre de 2000 et quelques bateau oyo kamba mais yo balati yo a pasteur bon nga kondana na nga batute nga kondana na nga batute parce que eza na mokili lelo oyo komi oyo bakomo benga ba artiste o mutakalize ovandi bomona o tala kiodo asali film porno ovanda bo biso na wana pasteur nini de opesi exemple très important boyebi mo sa pasteur Moïse Mbe yebi mo sa pasteur mukuna mais muna mtana ndinga mais yango ya peza pende mona ba artiste eza pende mona ba artiste mutamutana ndenge na tambolelaka donc yo za contre logique wana ke pasteur ndata na moi cité bongo donc mabe en tout cas ngama na zanga seda nilesi poye mikolo na TV ndazoloba loba mingi mi ba véritable ba pasteur yende po tune po ba benga me porter parole ba pasteur Denis Les ngana artiste comédien vous comprenez na zonga na question na showbiz omoni bon eza nango ba réalité soki nzamba loba ki nga seda nkule pona zwa vivre na sa showbiz vomena mela poison na kufa na oza toujours noko ngana oza noko yaya kande na zana mère ndo zana ko vrai chéri boy nga siko na komi na rayo yaya tozaka na baturo pona bénéficier ni ngepa biso babotanga po bazo bakoko siko yo na ebite banda pe banda makambo wa showbiz e banda to kana hotel solo mo mbale ngwa boti yo ka de peda boti babotaka te pona la sakana bo se distraire ya bozonga bino merci beaucoup na auto soulever point moins important ya pasteur Denis Les c'est bien pression no ezanini par rapport ya affaire wana entre na Werason te bon en tout cas pour na wana ezateke nonga na porter parole wera te na porter parole ya Denis Les na zane impression te lo moko te pona kata wera na lia mbone te Sylvain qui déjà point yango saka deux ans na moi connaissance na likambo yango mais to yo karara eza jomo embanzi mabi moto azana pasi yo filmer obwaka na réseaux sociaux po ani po ozo best tango yeza pasteur lo pasi za kala lelo to bando mona geno pasteur azalo kwa nzambe na biso anasi mais lelo oyo ekomi ko kimisaka biso basi na biso bapusa na bapemele ba pasteur bakomi no modiri ba mabala bato omona ka pasteur mo batika mwasi ni na bane na ndako mazo aka fi mo bwazaka protocole nanga tokenda na ngomba tokene voice pourquoi pozo amwa no moko bomo zo bana bato yo za pasteur ki pe ba mo pasteur oko ba no wera sana obeta nini zenit soki bercité po anini ata yo moko simba te ba professeur ya bino ba lele ba lesa ka bino ba pozo pa pa donc prophétie ba prophétie na bango pozo nera bes na lo ba bilo ba lo pona komba wera moni vie ko buka na te wa vie na nga moni yo vraiment lelo batio yo o sa campagne na stade de Martyrs wera batia o sa campagne na 20 mai viro buka na te be pa nota mso to yaka mibale pa wera ba ya na ba ser église na moko ba ye pa wera yo lingo bude wera na sentiment visa yoko. Vraiment, merci beaucoup, c'est dans couleur. Merci beaucoup, chers abonnés. Boyebika ndenge zala na katia Mosakoli Shakoti babi chaîne moko éducative n'insistaka sur ce point parce que biso awa ezaka ka éducation donc sérieux bon zambé trop de bon zambé donc merci beaucoup à vous chers abonnés. On chute déjà vers la fin, c'est dans couleur. N'habitez mot de la fin na au message nous kopesa na artiste comédien donc yo mo boyebika ndenge zala. Vraiment merci pour la question au tuningai pe et loko avant on a répondre à question on s'excuser d'abord na bandeko to ba parents o ba 8 ans Roland émission et ça mutu musoko to bia ya ko lo ba bongo poani ya mona enani en tout cas o amoni ke beti libaku a excuser ngai eza monoko esumukaka ezaka geno ba vision eze belé na 2020 au pour na ba artiste comédien to lingana to zana bo moko tozana bo moko ba artiste comédien so toza bo moko to ko sala pe ya malonga pe mais tant que tozaka bo moko te to sala lelo te to buda na te na te na mona libota moko balingana te toza bo moko tant que tozana bo moko te esa mabe yo mtu ana posa o pesa nga remarque en privé so za posa contacter nga numéro na ngeza plus 243 82 12 87 173 plus 243 82 12 87 173 pour na rapidité na aussi ça bon na ba dédicace na ngai na bo santé mon colonel Braddock Bradampungu donc na kati ya Italie ba lobi les anglais de yelo ya tongo na bo santé sans oublier mo ye na benga vraiment donc fio atika ngati tozala neka poto sola bien mon meilleur ami Pervina la Pulga Mayokampa Pervina la Pulga Mayokampa na bo santé mon père jusqu'à Monzei
donc bambote belé les amis de Cédé en couleur na lela bino fort. Merci. Donc, merci beaucoup, merci à toi CD pour la présence. Merci à vous, chers abonnés de Mosakoli Chako TV. Et c'est on aura toujours tantôt frère Bino meilleur, donc le meilleur de nous. Donc, tout allons toujours wana pour nous repasser Bino émission encore ya qualité. Donc, abonnez-vous massivement, c'est le moment déjà. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Émission encore ya qualité, émission culturelle, émission encore ya bien toujours wana déjà en préparation pour Nabino, toujours pour notre CP Sabino partout dans le monde. Donc, merci beaucoup. Un grand merci à ma tante chérie, Babi Niven Koumou, à l'Andarabiso tout le temps. Olivia Essombe,